bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Mardi, on a maintenant sur le journal après pour la peuple info lingala nene pose à Kébé. Bonsoir pour toute télévision on a bino. Pour la colonne journal, on a bino to fond la masse en présence pour notre signaler bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis déjà mardi 16 juin à Houston, aux États-Unis d'Amérique, accompagné la première dame Denise Nyankero Tshisekedi pour la participer à un match où ils a prévu mercredi 17 juin entre Léopard et République démocratique du Congo na Portugal na cadre ya première journée ya groupe K na compte il y a 30 et à 23e édition il y a Coupe du monde il y a football FIFA 2026 de poursuivre le journal la mission na Sénat pour nous signaler bino que la chambre haute il y a parlement Sénat session il y a mois de mars et ils allaient qui vont clôturer lundi 15 juin na discours bilan il y a président Jean-Michel Sama Lukonde de reportage à Christian Kengebe. 17 projets de loi ezalaki examiné et adopté tout au long de la session de mars 2026 dans le Sénat de la République démocratique du Congo. Ndenge président Nayango Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a déclaré que dans le discours de la clôture de la session lundi 15 juin 2026, session Oyo et Sili ezalaki marqué dans l'activité législative ebele particulièrement importante pour Namboka Nabiso. Dans le cadre de la Sénat examiné qui peut adopter qui texte ebele ya question essentielle. Lokola, il y a sécurité, il y a paix, il y a justice, il y a finance publique, intégration régionale, il y a coopération internationale. Pour les chambres hautes examiner qui 17 projets à loi au total, Ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a talisaki parmi Mibeko Oyo Ezalipe, Oyo Ezali Kolobela ba condition organisation ya référendum na RDC. Pour naie vote ya Mibeko Oyo na Sénat, Ezali ko marqué avancée moko significative pour la démocratie na mboka. Loi Oyo eko permettre na peuple congolais à exercer souveraineté nationale na yepe ayeba na kozala investir lokola na article 5 ya constitution Ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisaki. Boye Sénat exercer ba prérogative constitutionnelle na ye nanzela ba question orale avec débat, ba question d'actualité, ba question écrite, ba audition et ba commission pe lisusu ebele. Ba question orale avec débat, boye esalemaki au total 6 pays honorable Patrice Pougwe adressé na ministre de l'enseignement supérieur pays universitaire, recherche scientifique pays innovation technologique, pays Oyo ezali kolobela politique nationale et amélioration et qualité et enseignement. Le sénateur Célestin Vunabandi a adressé qui na ministre de la finance pour na Oyo etali engagement financier à gouvernement libossé ba province, pays à gestion ba biens organisés, pays question orale avec débat, ya Willy Ichundala Oyo a adressé qui na ministre d'État, ministre de l'agriculture pour na makambo etali gestion ya secteur agricole socle ya développement na RDC. Pays ya janvier Mwisha Oyo a adressé qui n'avait permis ya fonction publique pour na makambo etali maîtrise ya effectif, mécanisation ya agent pe fonctionnaire ya l'État. Pays ya Cédric Ngindu a adressé qui na ministre ya affaires foncières pour na mise en cause ya titre foncier antérieurement délivré pe sécurité juridique ya ba droit pays ya ba jouissance immobilière. Ndenge président ya Sénat atalisi pour na ba question d'actualité atalisi que Sénat enregistré kaka question moko ya sénateur Clément Mouya adressé na ministre d'État, ministre de la Justice pe garde de sceaux pour na Oyetali, délivrance et permis ba culte pe ba sorcier et ba confession religieuse et indemnisation ba victime et ba activité Oyo et Salemaki et pa ya Uganda pour na ba question écrite bongo Sénat azwaki 7 loko ya sénateur Janvier Mwisha pe na directeur général ya Dinakopé pe Oyo etali paye elongo na maîtrise ya ba personnel na bango na ngambo mosusu makambo ya ndenge na ndenge esalemaki
On a Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, question to initiative, contrôle parlementaire, et qui sont enregistrés selon procédure et règlement d'ordre intérieur. Session ordinaire Oyo et Yende ko se clôturer, Nangambo Mososo, session extraordinaire ya Sénat ya République démocratique du Congo, Ezali pe annoncé et pas ya président ya Sénat na même discours. Pour la matière ebele Oyo et Sengeli ezala examiné et pas ya parlement. Session extraordinaire et kozala convoqué, pe atalisi que parmi la matière Oyo et kozala examiné et kozala pe loi rectificative ya finance. Merci bien la clôture, il y a session ordinaire, il y a mois de mars, na Sénat, reporter et info, la journée peuple Bazoua qui m'a canissé, honorable Alexis Mundonge Boyokaye, na micro ya Christian Hengebe. Na sengi na bandeko ya promesse na ngai oyo batinda inga lokola toma na bango na Kinshasa te na ba session nyonso tu banda to bandi législature oyo session oyo eleki koleka ezalaki vraiment très riche na misala parce que to sali ba texte oyo memi mibeko ya sika oyo ko tambusa mboka to tali ba texte plus ou moins zomi na sambo tozwaki pe na cadre ya activité ya biso ba sénateur oyo esengaka na biso tutuna mituna na ba membre ya gouvernement pe balimboyela biso bapesa biso biyano mituna pe mituna maki na ba collègue na ngai ba sénateur mituna à peu près sambo mituna maki tozwaki pe mituna mususu esalemaki na ndenge ya kokoma pe balimbolelaki biso ndenge nini makambo ezoleka na gouvernement. Donc en gros misala misalemi na ndenge elongo bani engebene na mibeko ya mboka ya motuya baimboka bakanga boye mobeko likonzi tango esalemaki lengeleki makoki manso maimazali kopesa na bato banani basengeli ko tala mobeko likonzi mpona kobongisa yango bongo mobeko wana ekambi biso na bambula tuku mibale et initiative ya ko changer to ya ko tia mobeko wana po etambwisa biso na ndenge elongo bani epesameli na article 218 kama mibale na zomi na mwambi kuna balobi te initiative wana papa mokambi ya mboka akoki initiative wana ekoko kamatama na biso na niveau ya parlement c'est-à-dire que Sénat na Assemblée nationale initiative wana pe ekoko leka na nzela ya pétition c'est-à-dire que bato mokama koto mokama soko basangani basigné bakoko zwa initiative wana nde na yango tobongisaki makambo na mobeko pote tango tokokutana na niveau ya constituante totala ndenge nini soki esengelami ya kotala ba article musu po to adapter yango na ndenge tozotambusa mboka tokoka kotambusa mboka donc tosali yango engebene na mibeko oyo ezali kokamba biso na moye na lelo. Pour la Sénat, au Cotabon, l'Assemblée nationale, pour la clôture, il y a session ordinaire, il y a mois de mars, et Salemaki, lundi 15 juin, dans l'Assemblée nationale, et Paiwapi honorable, et Meboji à Sengaki, dialogue, paix, cohésion nationale, du bossu à la situation sécuritaire, il y a Mabé, la province, il y a Nord qui vous paye tout, qui vous l'a reportage, situation sécuritaire préoccupante, Oyo et Zwami na Nord qui vous paye na Ituri, et Tikalimo, que la préoccupation minene na Assemblée nationale, pena ensemble ya mboka ndenge président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara atalisaki na séance plénière oyo ezalaki consacré pour la clôture ya session ordinaire ya mois de mars 2026 azongelaki ba échange oyo esalemaki na plénière ya le 13 juin dédié na évaluation ya état de chaise numéro 1 ya chambre basse ya parlement asengi na ba députés nationaux ba privilégier dialogue responsabilité pe cohésion alobi débat parlementaire mon côté et koki kozala source ya division Aimé Boji Sangara akumisi pe retour na hémicycle ya ba élu ya Nord Kivu oyo esalemi suite na consultation oyo ezalaki mené elongo na bango ndenge a annoncé poursuite ya échange elongo na ba député ya Ituri pour na ko favoriser climat moko ya apaisement et ko permettre poursuite harmonieuse ya évaluation ya état de siège boy atalisi engagement ya bureau ya Assemblée nationale kokoba ba consultation président ya chambre basse ya parlement atalisi que crise sécuritaire na est ya République démocratique du Congo ezali
ezali ko concerner ba congolais nyonso pe ezali ko senga unité ya batu nyonso autour ya intérêt supérieur ya mboka. Vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a Kobaki ba séjour na ekuna na province ya Sankuru ba activité ya ndenge na ndenge lundi 15 juin bolanda ba détail longona héritier Atnepe Fabrice Lundombi. A Kobaki mission économique na ye na province ya Sankuru, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a inspecté lundi 15 juin 2026 misala ya réhabilitation ya deux pistes ya aéroport national ya Lodja. Bosimba ke coordonné na agence congolaise des grands travaux ACGT na Mokuse exécuté na entreprise AD Construx oyo misala ezali bongo komonana na dynamique ya renforcement ya infrastructure ya transport pour na ko soutenir circulation ya bien et longo na intégration économique pe na partie oyo ya mboka misala yango ezali ko viser ko améliorer connectivité ya province pe ko faciliter circulation ya bateau et longo na biloko na bango pe ba investissement ya ndenge na ndenge na contexte oyo désenclavement ezali ko umela moko ya ba principaux défis ya développement économique na province ya Sankuru. Vice-premier ministre, ministre économie nationale akobaki bongo mission na ye na territoire ya Lomela oyo ezwami environ 150 km ya Lodja. À peu près 7 heures mobimba ya route boui akendaki pe lisusu na station ya Institut national pour l'étude et la recherche agronomique inera na Mokuse oyo ya Mukumari boye ancien grenier agricole ya espace Kasai pe site oyo ezali lelo kosala face na ba contrainte ebele oyo ezali lié na évacuation ya commercialisation ya ba produits agricoles malgré important potentiel na yango makambo etali production selon chef ya station ya Inera Mukumari alobi domaine oyo ezali ko couvrir superficie moko ya 2445 hectares boye près ya 1000 hectares mobimba ya plantation ya EVA encore yango ezali exploitable na occasion wana akumisaki présence ya vice-premier ministre, ministre économie nationale pe atalisi ke espoir ezali bongo komona visite oyo et contribuer na relance ya station oyo alobi bamoni ke visite ya vice-premier ministre, ministre économie nationale ezali kotalisa dynamique moko ya malonga pona oyo etali station oyo ezali ko jouer rôle moko vraiment ya malonga. Les projets du chef de l'État que nous saluons par votre présence ici, des couloirs verts, nous vous informons, Excellence, que nous sommes dans la zone équatoriale où la pluviométrie est autour de 2400 mm d'eau par an. Excellence, il n'y a aucun mois sans pluie ici. La culture de maïs peut être cultivée n'importe quand, n'importe quel moment ici dans les Sankuru. Mais seulement, là, tu as évoqué les problèmes d'enclavement. Nous manquons des engins. Nous n'avons pas un tracteur agricole. Nous avons beaucoup de semences. À ce jour, Excellence, le Sankuru est toujours sans semences. Ce n'est que Lomela qui a un petit noyau de semences, mais les autres territoires ne sont pas arrosés par l'INER. Si nous avions un tracteur agricole avec remorque, nous pourrions bien, si vous voulez, apporter nos semences dans les autres territoires, puisque Lomela, c'est 6 territoires. En plus de cela, son Excellence, nous avons la charge de la Chouapa. La Chouapa se nourrit de Sankuru. Bosimba pe boye bakena déplacement na ye vers Lomela, Daniel Mukoko Samba a marqué pe lisusu arrêt na ye na village Ekuka na secteur ya Watambolo et pa wapi encourager ki ba habitants kuna ba na oyo bazali organiser autour ya ba champ communautaire pe ba coopérative agricole. Vice-premier ministre, ministre économie nationale a commissi dynamique communautaire oyo pe atalisi importance ya ko renforcer production locale, local levier ya création ya ba richesse pe ya sécurité alimentaire pe ya développement territorial. Selon mon Simba que le pôle sportif monene honorable Mautweni élu ya commune ya Silimba ou a pessi message ya encouragement na ba joueur nyonso ya Léopard pour na match monene weza kozela bango mokolo ya mercredi 17 juin contre Portugal Bolanda. Biso tozali ko soutenir équipe nationale na biso pour la participation na bango na Coupe du Monde oyo ya 2026. Et puis tozo souhaiter bango ni pico ya ba série ya ba victoire en victoire. Et bongo tozo senga na gouvernement na biso national ba ko disposer ba misolo oyo longo bani
pour matérialiser vision à mokonzi ya mboka Faci Beton oyo azo souhaiter que RDC ezala pe compter parmi ba pays oyo ezali makasi na bakametani ndembo. Léopard allez-y, victoire aux arts, biso tozela ngo maboka ofungwama. So bo memeli sango en tout cas to éviter et seroni biso ba congolais to ozala nango. Et vous rappelez une façon ya ko zongisela biso tiniki na biso yo ba boto la pa paya. Merci beaucoup. Pena ngambi ya palu bosengeli kosimba que ville ya Kindu na province ya Maniema ningani na denga kosakana te na rythme ya palu avec adhésion massif ya ba membres. Or il y a des sons il y a maître Zaina Katawaja ou ya seli musala na epe indima ngula nda reportage ya Michael Pistoto. Otei mama, otei mokili mobimba di. Kindu tombé sans résistance pour femme forte avec la terreur avec un pacte idéologie. Otuni na ye nani mwasi na kati ya basi bobenga ye la femme au cœur bout maître Zaina Katawanja moko mobilisatrice asalaki bo bange la descente mission awa na province ya Maniema na ville ya Kindu ezalaki bongo na etinda ya ye moko autorité de référence le secrétaire général pe chef du parti Didier Mazinga Mukanzo na nzela secrétaire permanent pe porte-parole ya parti mwana mboka Dolen Kashama na cadre ya koredynamiser pe kokubisa activité ya palu awa na Kindu. Ezalaki bongo na occasion ya kosala clôture ya mois de la femme nde la femme au cœur doux maître Zaina Katawanja bobenga ye mama capable mwasi ya motema boboto mama waro accompagné na procès Amuri bazalaki awa na salle Betsaïda Lodge ba mama bayaki ebele ba répondaki mobondo na ndenge kosakana te na appel na bango kasi lokola ezalaki na cadre ya redynamisation ya parti appel ya des jeux ezalaki lancé. Cette fois-ci c'est l'étape des adhésions de ceux qui ont choisi d'eux-mêmes les panneaux comme parti politique. Bondi melanga ke ndombi ya bato bazalaki awa na salle bayaki ebele na ndenge kosakana te ndenge bosa komona basalaki kokodi koko na besoin massif na parti Lumumba ya unifié bonso full oyo. Bonso revete plus de 250 personnes adhéré na palu awa na Kindu na Maniema en une seule journée nanu ezala te depuis Maniema ezala Maniema mama Zaina Katawanja femme forte mama motema boboto femme capable mosala kitoko ba carte de membre yango na pointe chaque niveau adhérent azwaki ya ye carte ne boza komona bokanisi esili te la femme au cœur doux maman capable mama Zaina Katawanja ayaki baboko pamba te ye moko akaboyaki ba mama ba pièce mama puta ndenge boza komona tina libanda ya salle plein na claquer à kosakana te bango nyonso bazalaki servi kitoko bozo sengo na bango. La souka, procès Kamui, alonisaki lokole et là. Nous venons de recevoir Maman Zaina qui vient de Kinshasa. Maman Zaina est venue pour cette activité principalement. Elle a été recommandée par le chef du parti, l'excellence Didier Mazinga Mukanzo, ainsi que le secrétaire permanent porte-parole du parti, Dolen Kashama, à qui nous rendons vraiment les hommages pour le chef du parti, l'honorable excellence Didier Mazinga Mukanzo, pour avoir pensé au Maniema. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les gens ont manifesté d'eux-mêmes la volonté d'adhérer au parti. Ils étaient très nombreux. Les mots vraiment de remerciement et les mots d'encouragement à la dame Zaina qui vient de Kinshasa parce qu'elle vient vraiment nous donner un souffle. Les encouragements, et surtout pour les femmes. Il y a d'autres femmes vraiment qui ne savaient pas comment les activités du parti se font. Mais aujourd'hui, avec son arrivée, et avec ce qui vient de poser comme geste, on a mangé ensemble, elle a distribué vraiment des pagnes. C'était vraiment très contente. Les femmes vraiment étaient très contentes par rapport au geste que Maman Zaina qui vient de Kinshasa. Ah oui, tango balobaka palu kwenda Congo ezalaka masekite botala de Kinshasa Maniema Mama Zaina Katawanja la femme capable mwasi ya molende ya dévoté la force ya lion azalaki mosala kitoko
Palu elamuki na kindu mwinda Kongo epele lisusu ebongo mosi ya boye oboya ye en tout cas wana sala mokili na yo wana biso tokozala te ingeta. Le peuple vaincra, le peuple vaincra, vaincra, vaincra. Autorité morale, maître Didier Maseka. Autorité morale, maître Didier Maseka. Compagnie africaine d'aviation CA na mukusi azongisi déjà bavol na ye ya Kinshasa Bunia Bolanda. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. La religion pour la signaler bino que 26e édition ya convention parrain filiale et les cas qui kitoko na terrain ya collège Boboto pour na compte ya communauté famille chrétienne bolanda badete ngolongo na Christian Kingebeni. 26e édition ya convention parrain fidèle et les kanaki kitoko kuna na terrain ya football ya collège Boboto na commune ya Gombe na thème le clan une véritable famille bondi melanga particularité ya 26e édition oyo ezalaki nde ba témoignage ba différents clans na ndenge etambolaka epai wapi moko sima ya moninga balekaki mpona kokabola ba expérience na bango makambo ya boye okoki komona yango kaka na communauté famille chrétienne pamba te communauté famille chrétienne ezali communauté de prière et de vie na mokumba oyo bazwa ya kosanctifier babalani po ete balobaka le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka quelques parrains ndenge bakaboli secret na bango. D'abord secret na biso ezali bonzambe. Boyeba nzambe, boyeba ndenge pe ya ko encadrer bana. Soki baye toponaka pe bana pamba te. Tosalaka mwa sélection boyeba nanu soki bana bayebi nzambe, soki bakola na libota oyo yebi nzambe o efacilitaka biso mwa parcours na bango. Toyebi te kozala na bana ebele ezali likabo ya nzambe. Nzambe pe mutu akotinda bango yango soki baye tosololi na bango soki barépondre na bacritère na biso wana nde tokoka bongo kondima kosala parcours na bango oyo encadrement. Chaque fois soki bana bakoya mingi basepelaka na biso mpona aspect ya l'ensemble parce que biso tolobi ke toza na bamoyen mingi te po ya koaccompagne bacouple mais plutôt toza na eloba nzambe mpe toza na formation oyo esalaka ke tokamba bango tokondi bango soki baproblème eza na bakutu na bango baproblème wana nyonso elekaka malamu. Alors tosalaka tout possible nati na nga soki likambo eza na kati ya couple pour se déranger, d'abord, Yemokopé, directeur général, Institut supérieur des familles et des couples, ISFC Namokuse, Peba initiateur Yamilulu Oyo, le professeur José Gilles Dobo, Baloba Kiboui. Clan Ezali Lisanga et Bafiel Banso, autour il y a les couples parrains, Asima Baona Libala. Bongo, na ndenge, tozali na kati ya communauté famille chrétienne, alors je forma Libota. Tozali babana o to parrainé bazali bandeko na kati ya clan yango wana lelo ba fiel nde ba témoigner chaque couple baleka bazui aspect moko ya clan comme famille et c'est très bien. Bosimba pe boye bake ba défilé et salemaki ndenge kaka bozali komona moko sima ya moninga na rythme ya fanfare na distinction ya dynastie Botolo. Communauté famille chrétienne, milice sacrée pour la défense des valeurs familiales.
religion Monseigneur Kosimba ke centre évangélique La Parole Éternelle la borne Bondal Nabokambami ya révérend pasteur Kali Kasinda bazali bongo organisé du 16 au 28 juin la siège et église Nabango convention monnaie dénommée Joint la main de la compassion. Un reportage chez Nadine Assena. Joint la main de compassion arrive. Joint la main de compassion Ezoya. Joint o mês de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion iko na kuya. Gonge kokiye oyo vraiment zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique La Parole Éternelle la borne Bandalungwa na bokambe mi ya révérend pasteur Kalika Senda babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango Joint la main de compassion JMC en sigle bana na Nzambe. Joint la main de compassion ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe basanganaka pona koyoka liloba na Nzambe kobondela pe kogumba melakolo. En tout cas ya 2026 oyo ezali nde somo po mama na likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi. Tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi, toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG, toza na pasteur Joseph Bondo ya la Borne Ipen, toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie, pasteur Ghislain Lukunku ya Belgique pe hôte ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda. Bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya La Parole Éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa. Et bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30. Botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kilti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya La Parole Éternelle na commune ya Bandalungwa. Boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke pokolo azalaka vraiment au rendez-vous. Ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele. La prière change les cours de l'histoire. Tu vas poser poto kitoko pona bana micro pe kokomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé. Famille Louaou, Nanama Rex, Pasteur Charles Louaou, bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya mwana pe ndeko na bango Lufweti Kakala Jean ye akufaki depuis le 4 juin 2026. We programme ya matanga ezali boyi mokolo ya jeudi 18 juin 2026 nde veillée mortuaire ekosalema. Mokolo ya vendredi 19 juin 2026 nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke pona bokundami na njili brasserie. En attendant matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Linanga numéro 13 na njili quartier 9. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Lufweti Kakala Jean.
Je suis fidèle à la mission. Merci pour la confiance et fidélité. Na balantinyo sur le journal la peuple pour la peuple n'aime vous allez kebel soit poste téléviseur pour la colonne journal na bino ceux qui vont se peler qui n'ango pesa merci na igor tingwa zala ki bon na sima caméra montage simba maki na Fabrice Londo pe Christian kenge ben journal pour la peuple zalaka supervisé pa na yemoko héritier matinge ngami ko d'une closet koya au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.